Pardon. Dégonanga, soit moi. Papi, attends. Oh! La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple, maman Nangaye. Rendez notre joie, chers amis téléspectateurs de la radio que Rosa et Pelé à travers le monde pour suivre cette émission. Bienvenue dans votre émission Vérité en face. Nouvel épisode de Toyeli Bino Lelo par rapport à la réalité où Tozokutana na ba vie na biso il y a tous les jours. Comme on dit, les cambo et communauté qu'on ignore l'existence dans côté. Rendez grâce à Dieu si vous ne rencontrez pas de difficultés et Seigneur les mettants et que vous servez biso pour envoyer nini et Seigneur la biso ya kotambola nakati ya droiture nakati ya norme oyo et vous savez que société na biso et si d'abord kende liboso. Nous sommes tellement heureux à voir que en ce moment vous êtes en train de partager cette émission na ba groupe WhatsApp nabino na ba page Facebook nabino et nous sommes reconnaissants. En ce moment, vous êtes en train de liker, de aimer cette émission et de nous laisser vos commentaires par rapport à la réalité Oyo Toro Lekisa Lelo na émission na Bicho. Chers amis téléspectateurs, je dis merci à 40 personnes Oyo Banimi ko dans le groupe, il y a soutien, il y a émission Oyo Vérité en face et merci une fois de plus na Oyo déjà si bache le boko na libenga na bango c'est-à-dire na poche pour apporter leur assistance $1, $2 pour que nous puissions améliorer la qualité de ce travail, nous puissions assister nos frères et sœurs à Awa d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, nous sommes là pour un nouveau numéro. On se retrouve juste après cet élément. Il y a on a vu Shekina et Sayo et puis on va se retrouver ici pour continuer cette émission dont vous aimez tant Vérité en face. Merci. Nathalie likolo na se na monite oyo akokani na yo undili ya ba oyo basili makasi ba oyo basili likia papa makasi silinga zambe na lembi kolela nini nasala po oyano langai nasala nini po yo bundelangai lamuka yawe kota likambo na ngai esika nga nasuki nde esika obandi kosala nasala nini po yanola ngai nini nasala po tobundela ngai nakati na pasi osalaka esika mayele suki opesaka Le 27 juillet,
date il y a retenir et puis il y a déjà commis sur le billet concert néné célébration avec le pasteur Mike Kalamba au niveau du stade de Martyrs. Tous à la wana belé pour louer, adorer notre Dieu à travers la cantique au pasteur Mike Kalamba a boumi célébiso jourwana et allez acheter vos billets na besika no sengeli à point de vente. Je pense que Château Colo a boumi célébiso besika o sengeli to soma ba billets. Et puis je vous rappelle que na bandeko boza partout dans le monde boli botinda ba mbongo na bino agence ezaka ka moko et assure il y a Surier il y a Kimia FBT, Missalande, c'est partout dans le monde, ici à Kinshasa, Chine, Dubaï, France, Belgique, États-Unis, Amérique, Canada, partout où vous êtes, au Kogi na Mongonayo, l'agence Kakamoko FBT. Et nous continuons à vous rappeler l'opportunité Oyo, Tomemeli-Bino, il y a Visa, il y a Canada. Bandeko Barotalanga, n'a pas apporté une précision pour répéter encore. Botin de la rabandeko numéro na ngaité au bazana Kinshasa, botin da numéro Oyo. Ce numéro est géré par ce numéro est géré par une personne qui est moi Vincent je placé pour que après sa information sengeli pour asala suivi en partenariat na bureau ya consultation au bandeko ba okende. J'ai reçu un message aujourd'hui d'une dame qui pensait vous dire que ma camerounais série était neni bazo yebisanga que il faut na bengana nous faut na bengana nous avant pour na pesa jour na air na roya. Donc j'ai peut-être mutumo pas aux en confusion là cette personne au mon numéro ebimi azo senga bino bongo pourquoi parce que tous en la posa biso pe la voix du peuple tout ça l'a suivi il y a démarche ndenge ko salama. Alors je dois connaître le nombre de personnes oyo yo baye na compte il y a la voix du peuple pour que ngai pe de mon côté na ça la pe suivi na yebaka ba kana bongo évoluer neni. C'est pourquoi j'insiste que Mukolo Muto Roya, il faut agent nanga wana pe azala wana sur place pour se rassurer que Muto aye po na compte il y a la voix du peuple et puis bisoto landelango. C'est pas une histoire il y a flou non. Et ce qui me fait rire souvent comme je disais tout à l'heure nan de Romoro Nabi, quand on vous demande des 5 000 des 6 000 $, les gens ne se demandent même pas, les gens ne doutent pas, ils donnent de l'argent après bah escroquer bango, mais place au bazo peut sa opportunité. Et les gens sont en train de douter. Donc, des fois, ils sont congolais. Tout ça, moins compliqué dans ma Kambu. Sinon, chers amis téléspectateurs, nous avons aussi nos terrains au niveau de Maluku. Concession à Bissou Zawana. Venez acheter vos terrains. C'est 4 500 $, 20 sur 20. Vous êtes intéressé, contactez le même numéro. Vous avez des détails et tout. S'il faut nous quitter sur place, en tout cas, nous sommes là disponibles pour vous. Et bientôt là, nous allons aussi lancer terrain moussous au niveau il y a Lutendele, mais quand ça sera prêt, on va vous communiquer. Mais pour le moment, nous avons un terrain à niveau il y a Maluku. Nous sommes là, chers amis téléspectateurs, pour vous aider à avouer la vérité. Vous allez s'écrire au bomba, contactez mon numéro ou le numéro du pasteur Serge pour nous expliquer votre problème et nous allons voir à quelle mesure nous pouvons vous aider. Suivez cette émission tous les lundis à partir de 21h, vendredi 8h puis dimanche à 13h, la couleur télévision Tam Tam d'Afrique et à tous les jours, à tout moment, na la chaîne YouTube d'Abisso, La Voix du Peuple. Donc, ce bétata vérité en face, même na Google et au Memumba la moko na chaîne Abisso. Chers amis téléspectateurs, comme je venais de dire tout à l'heure que nous avons un nouveau cas, un cas vraiment très complexe. Je garde cette partie-là, il y a Mystère Nabiso Alelo, pour que Biso Nabinoto Yebango, tout à l'heure, Netozo Yamba, de Nabiso Yamwa Sinakobo et Renat. Elle vit ici à Kinshasa, elle nous suit souvent dans la couleur télévision, et elle se retrouve dans une situation où elle se dit que vérité en face, et que vous avez la solution pour naïe. Tout Yamba et puis tout Yeba pour le Mazanamo. Merci. On a bandeko bazana posa kotonga bandaku na bango ya ba rêve na bango parce que lelo Kinshasa ezo fungwama. Pourquoi pas kotonga ndaku ya rêve na yo nengo lingaka lupango nezala? Pourquoi pas oboma mbongo na yo na mabele parce que bilobi nini kozala te? Et surtout que les espaces sont déjà développés, bandeko mingi bazala bandaku awa basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala. Avenue Kalembelembe numéro 256
botunika la flat hotel Tenazia, donc ils ont non loin il y a commune, il y a maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pona kopesa bino explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya telefone na ba numéro oyo bomoni totili bino na se. Vérité en face, ils ont la bite moko, il y a reçuma bandeko ba vouer la vérité na bango et puis il y a ko faire réconcilier les deux parties oyo baza na conflit à travers ba conseil oyo to apportaka oyo eza basé na liloba ya Nzambe. Et aujourd'hui, nous recevons notre sœur qui s'appelle Renate Oyaye pour que tu assistes na pour accompagner pour avouer une vérité. Oyo eza ko bloquer moi makambo ebele. Renate, bonjour. Bonjour. Napesio, merci beaucoup pour na choix opporté. Au tala rabiso na télévision, tu te dis peut-être aux aïna moi makanisi batno swazara na aujourd'hui. Tu te retrouves aujourd'hui dans cette émission pour nous avouer une vérité, un secret. Oyo, tu te dis que Koro Sunga ba de rebelle pour que baza la délivrer dans les kambaza nango. Alors tu te ba secret en haut, tout problème en haut années. Merci papa. Nous avons vraiment un problème, mais c'est très sérieux. Na monique, kobomba mambo ebele na mutema. Des fois, comme nanga pe comme bloqué. Tellement que na landa kabino, yango na linga ki na envers bino, bosunga na problème oyo. Problème mes amis alors. Expliquez-nous vraiment brièvement pour tout yeba. Il y a un des salariés qui bandeko ba au tala pe biso, na bandeko tozana ba awa to yeba comment on peut vous assister. Oui papa. Problème est ya ndeko nanga Niklets. Na mobali na ye Anzi. Ndeko nanga Niklets na mobali na ye Anzi, baboti mwana. Na moment au mwana za na 7 ans. Mais jusque là, ndeko nangai mabele na ye ekatate. Esenya kaka. Donc atanga kaka. Esenya to kangisa mai. Esenya za makila. Atanga mai. Maya mabele. OK, c'est bon. Ebimaka ye kaka Okay. tilelo. Mwana koksi déjà 7 ans. Alors, na fandi na raisonner vérité za moko. Vérité za nini. Ndeko nanga wana abandai ko voyager azokende banzela ya mai. Ndenga zo voyager wana or na kati ya voyage wana abandai ko bimana cousin na ye. Ndeko na yo azobimana cousin na cousin na yo te. Donc cousin dans le sens que azob mana cousin na ye côté ya famille et azande konanga ya musika aza comment de konanga projeté mais ba secret na ye mingi. Je voulais comprendre qui le cousin aza cousin ya ndeko na yo maza cousin na hotel na ba boza yo boza na ye ndenge nini en fait quand tu dis ndeko na yo ye Niklets aza ndeko na ndenge nini aza mwana mama leki mwana mama kulutu cousin aza mwana papa leki mwana papa kulutu comment je vais un peu comprendre. Toza bandeko côté ya bokoko bakoko na biso nde basangisi biso donc bandeko ya misika mais tellement que mesani na ye. OK. Mais sikoyo il azo bimana cousin na ye. Il azo bimana cousin na ye propre. OK. Na nzela ya voyage. OK. Entre temps à vivre na garçon ope na yebi tokola na ye na quartier Anzi. OK. Na yebi love na bango banda kala. OK. Maintenant ndeko nanga wana aiko tomber enceinte ya cousin na ye wana propre cousin na ye. Aye a rencontré lengai. Tellement peu que à vivre à Kalisusu na Anzi. Azomona ke zemi wana lelo ebima na famille ba ye ba ke eza ya cousin na ye wana. Aiko bambelango Anzi. Era bambeli Anzi abato pe moi mbala bato innocent nde paso ezo sana ngana motema tilelo yango innocent bato moi mobala bato Anzi mie aboyi pete ayambi na zemi wana Ansambe papa bosunga ngai utikanga te na problème oyo ayambi asungi zemi donc bavandi vraiment ndako moko. Donc ce na comprendre yo mwana oyo bazana ina Andi eza mwana ya
Il y a cousin aïe. Oui. Ok. Maintenant, le problème est à Problème est que ndeko na nga wana si lelo banda boti mwana 7 ans. Akata mwa libé kuna ba inyanye 5 mois. Mais ma belle na ye etangaka mai. Et puis mai wana ya jeté a changé ba coussin ba bilamba pour que nini soutien mbe baté. Nde toza be naza naye na yaki naye. Na bise ozande konanga na koti côté. Oza na problème et tungisa yo. Il faut le ba vérité. Donc na memi awa envers bino pour que ayebisa mobali na ye andi vérité. Peut-être na kati ya vérité wana ma belle na ye et quoi arrêter. Pour azo souffrir 7 ans et c'est belé papa. Côté ya mobali na ye wana andi tellement que na solo la na ye bien. Andi wana lisusu. Azo bimana petite sœur ya Niclette. Tellement que petite sœur ya Niclette, ngana ye toza vraiment ba camarades. Papa bosunga ngai. Tant bazo beta na minute de to swana bino boy. Petite sœur ya Niclette asa botina andi. Mais Niclette camarade na ngai ayebi teke. Petite sœur n'est propre. Azana ye mwana azo bokola na kati ya ndaku na ye. Mwana wana ya petite sœur na ye aza mwana ya andi. Ya mobali na ye andi. Donc Niclette ayebi te que petite sœur na ye mwana azani na maboko o bazani na kati ya ndaku. Ye ayebi ke mwana wana aza ya petite sœur na ye. Oui, aza ya petite sœur na ye mais mwana wana papa na ye biologie eza andi. Tu connais qu'à présenter Alexandre Mobalité. Abaka mobali aza en voyage. Ayaka kaka na makambo nyana nyonso tu epananga. Abombelanga te ayebisa nga vérité. Ke yaya ndongo moninga naza na zemi boye na ye pa na yo. Yo ndo mutoko ko bomba secret oyo. Zemi moyi naza na ngo boye eza ya mobali ya Niclette. Mobali yango andi. Nazwa secret wana na bomba na motema. Namoni ke ndaku wana tina nde ba ofanda bango nyonso misato na bana mibale. Mwana aza mwana ya andi, eza mwana ya petite sœur ya Niclette. Mais Niclette ayebi te ke mwana aza na kati ya ndaku ne lelo 2 ans. Aobokola mwana ya mobali na ye. Donc Niclette ayebi te ke azofanda na mbanda na ye petite sœur na ye eza mbanda na ye. Donc mbanda na ye eza petite sœur na ye. Niclette ayebi. J'ai compris. C'est moins salité. Hein? C'est terme. C'est un peu moins salité, les Kambango. Donc, c'est une histoire de secret à ma famille, les Balobaka. Donc, Niclette a beau na cousin aye. Oui. Après 6 mois, n'a pas Andy. Oui. Andy a beau na petite sœur à Niclette. Oui. Et moi, na avant n'a pas Niclette. Moi, na ba jini siko. 2 ans. Et Niclette, c'est quoi dans la conséquence lui m'a les autres tangaye. Niclette, conséquence à ça nango, il faut ayebisa mobali na ye vérité. C'est quoi mobile il peut faut ayebisa pe Niclette vérité. Bon, bango il faut ba loba na ba vérité. OK. Pour que ndaku na bango mapambole kota. Parce que ngande mtu na komi ko subir conséquence wana na omona ba faire na ngezo marché te. Parce que na bombi lukuta. Naza na secret ya Niclette, naza na secret ya petite sœur ya Niclette, naza na secret ya Anzi. Na kokite yaya. Liwezo yezo lo bate papa na ngabo sunga ngai na ko na suka na problème. OK. Je pense que aux actes clairs na dossier en gros. Mais j'aimerais qu'on procède un peu différemment. J'aimerais d'abord, comme on le voit ici dans Niclette, on va expliquer le problème. On va essayer un peu de parler avec Niclette. Et puis, on va évoluer l'émission. Merci, on se retrouve juste après. Niclette, bonjour. Bonjour, pasteur. Tu sais pas Koyambayo, na Isanga na Biso, Tozana Awa. Et merci quand même na Courage Jésus.
ya kondima kolanda démarche oyo Renata proposaki yo mais kolinga tosula no mwa moke mpo toluka koyeba parce que awa toye pour que likambo lelo esila déjà il nous informe koza na mwa problème oyo ya santé Oui, papa. ezodérange yo mais tongai toyoka yo par rapport à la réalité pa na yo moko atalisi biso ke eza likambo ya mwana. Oui, merci pasteur. Et elle kambo mwana. J'espère que je suis frère, hein? Oui. Pasteur, je ne suis pas pasteur. Oui. Frère Vincent. Bon, frère Vincent, j'espère que déjà réalité nous moi moki. Donc non moi combien na ko partager on a question na ngana tuna est-ce que le cousin aza au courant que moi na oyo ozana ye o pesa andi ke za moi na ye ayebi ke za zemina yo zemina ye ayebi ke za zemina ye bon tout le monde que na famille na manani na famille tout est pas manani na famille le quoi azaki déjà na mobile na nga ça déjà pas famille mon baba yebi fiancé na nga ya on a préféré kina pesa ezemi wana aboya ki pété ayambaki on parce que na moi c'est to rumeli la fiancée to rumeli bobimara déjà donc déjà oui yo moyebaki neni no s'arranger pour que mais biso avec tout côté na mo makambo ebele hein tout na mo makambo ebele ya ba problème bazemi au monde moi si yo mo lobi que tata eza Paul moment la lettre ou endo ça la test mona papa bimi na moja et on a une tunes que za penza sûr que ezaraze mais c'est vrai que bimana cousin on est vrai au ko sala ngote ko ta confusion te mais koloba ke moi na za ya cousin na yo iza ndeko na ote oza penza sûr mutwe bakamu papa ya mwana ezaka mama te wana eza makambo kala mama te makambo kala te ngamo na yebi na sûr pour na voyager na ye kenda ne banzela mai OK tout le temps na sala na yeke mais siko ti lelo bo continue bolingo na bino obima kaka malko zana ndito utika tozala suste donc nde na sala likambo wana na regretaka nayeba te na sala ngo na sa mvutuma to na sala ni donc nga moko na miyeba te ti na se retrouver na baproblème oyo nayeba te tozala lisusu te nalinga même pas koluka ta kombo na ye même pas komona bo nayebi donc vie na esubeleka te alors que oza mwana na ye c'est un peu difficile et là tu te décides vu ba conséquences oza na vie makambo okuta ozokuta na na santé na yo ndenge Renata talisi biso ke ebisa que oya oyebisa mobile no vérité pour que ozala libéré. Oui papa na boyaki mais Renate ayebisa nga ke pour nazala libéré na rumela maladie au 7 ans na kena ba batakisa bokoko na kena ba docteur ezosila te nde Renate ayebisa nga pour na bika nazala libéré il faut na senga mbali na nga pardon bon na moni autrement ça les a te papa donc nous obligés à senga pardon. Nous allons vous assister nous allons vous mais jusque là baboti pe na nchute bazaka na mona moko wana baboti ba mibale mwana moko wana peut-être pe yango pe libérer mama kamobele nous ne sommes pas là pour vous condamner le fait déjà que vous avez reconnu que ba acte opposant na cousin na ezali acte mabe et le retikali karana yo eza ko se libérer Andy par rapport à secret ou ya yebi mais Andy azana bien bovanda bien problème c'est tout ça vraiment bien na couple na biso mobali malamu oui mobali malamu to bana vraiment bien ma bezate mais quand to ba couple tout ma be ezanga raté mais biso za vraiment bien problème amitié to arrangeaka to bana vraiment bien ça va siko ilo to singa yo kaka to benga monsieur Andy o tika biso nanu to chano no liban to tika nanu quelque part l'état biso to solana ni to préparer parce que moni likambo bon ko yebisa mobali lelo ayeba ke mwana oyo memela na ndako za mwana ya cousin na ye c'est pas quelque chose il y a bien cousin na yo plutôt et ça et vous allez moins pas si alors il faut te préparer to solana et ce n'est qu'après de to kotisa yo pour que oyeba ko senga mobali na yo au libisi donc voilà
Chers amis téléspectateurs, à notre niveau, tout Kotissa Messiondi, il est temps de préparer pour que nous connaissions moi si Niket, assis là-bas, pour avouer la vérité, les lois, les conséquences, il y a ma Merci. Ne Renate Moutou a joué les bichons intermédiaires, donc ils ont pensé ming pour na osunga parce que bichon ils ont ne to le na expliqué qu'ils ont lisanga tout ça là, mais tout chara ba caméra pour na osunga pour comme ba preuve na yo ya ngai ya Nicolas ya Renate to ya Nicolas auto côté parce que comme on dit makamsu ces attends aux au ça là ça va, mais si on a des problèmes comme Goya, moi mingi, il faut des fois, comme tout na yo qu'est-ce que je fais, l'on na salle et tout ça. Alors quand il nous a expliqué que vous avez un enfant avec la petite sœur il y a moi Sinayo et que moi ça en a malade des autres dérangés et tout ça. Une façon à libérer moi sinon parce que il y a peut-être des problèmes moraux spirituels, même chose des problèmes moraux coutume que au botina qui peut tout le monde entre les deux moka rose la conséquence moko. Alors il souci na biso ezate que liba na bino kufa, mais souci na biso ezate que to sunga bino que vérité oye bisa moi si na o lelo et ça là est passé, mais biso équipe na biso tout travailler de façon que moi ça comprendre que c'est une réalité oyoyo il faut accepter que liba na bino et kufate parce que biso to ya repanza mabala ba tout est vraiment raison pena oyo to bengisi dio a pardon nakolo ba izina ba problème nyonso oyo eko se passer na foyer nanga effet ya ko réduire na télévision té. C'est pour le moment ils ont les canaux na télévision té. Pour le moment tout ça rend tout vandi a donc même bato bazali banda ba yu ma besoin les canaux. Pour les capés na télévision, tu auras toujours autorisation. Mais pour nani aluka ki na nga mokoti. Et le quoi mo sala liboso azana numéro na ngai a ebinda ko place nga na vandaka. En fait par rapport à là na ko regretter pendant le comportement na parce que ngai na yeto azamu paye pas na ngati. Azamu paye pas na ngati. Na ça quand même sérieux na mamna loba. Akwa ki obenga quelque part so oyo na ndakuté. Abeninga tonga na ye pas na ye. Expliquing ba problème. Ce qui peut-être soit qui tant il y a n'a vu tant yoka yete tout na qui est les à côté là peut-être à la troisième personne ça l'intervention a beningate a signé l'autre côté n'a pas surpris franchement en fait ce qui a awa na ina sunga yo muke eza parce que ça les kambo ya PTT ko botana petite sœur à moi sinayo et ko panza famille na bango bakoyi ko panzana pe ba panzani libela pour des générations en génération. Donc ce sont pas des problèmes qui se règlent facilement. Alors biso tous a espère ya résoudre le problème à tout mais toi portaka juste moi Pierre na biso pour que qui mezala. Donc elle a préféré que esa ma awa ninge tous awa et peut-être tant to évoluer na peut-être aux autres temps la bichoté mais ninge to évoluer na yo pour comprendre peut-être na sima pourquoi elle a préféré devenir ici. Mais moi je vous l'ai dit à expliquer biso problème de santé à moi sinayo. Pour un respect naie to wana ko répéter en côté mais où est important ça ko libérer via moto moni bozo ba cause ozo ça la problème à moi si na bien moi si na côté ko dépenser ba mbongo sur le plan psychologique aux habienté moi culpabilité wana peut-être né na sala ki boya moi boteli moi si problème c'est mieux vérité bima ce qui vérité bimi to bundaka ka neni na ko arranger et ça te ka yi awa parce que Alina exposé yo Tony. Ça me dérange pas mais moi ok. Je connais ma femme très bien. Naïbi très bien tous années ndak moko naïbi de A à Z. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Je sais. Il y a aussi des vérités et cause à qui non et yebani lelo et créer problème et babysifier à mon tour. Donc vie na mo bimati o ti akufa. Mais ce que fait ba que moi sinon na zobela. Aza maladie on a zobela na situation aza na moi les a bien pété parce que ce peut tobito bomba vérité parce que ça n'est pas bon à dire c'est que tout ce que nous on a vu sur moi si Nicolas a souffert na toute sa vie pour to battre la rare image na yo alors que la vérité ça peut sauver la vie de Nicolas pendant la monsieur Zara et moi que aussi libéré ceux qui ezaki le camo boy salami na ninge peut-être ya coutume ko bimina leki ya eu conséquences moro boy il faut aussi libérer
vous n'avez pas le choix, mon frère. Peut-être des yo moko, le bibo moi sinayo, à quoi accepter à monter facilement, mais ici, avec l'encadrement que nous avons, nous avons biso tous à simanayo, tous aider au se réconcilier dans moi sinayo, au avouer une vérité, au éco libérer. Au ça, la confiance, tu aider bien dans la démarche que nous avons besoin. Je peux le faire. Moi, il y a gravité à mon peut-être comme si ça. Mais en fait, vous vivez dans la carte de gravité. Les gens ont qui ma problème. La vie, il faut affronter le problème. Souvent, nous avons tendance à qui ma problème, dans le kara. Mais aussi longtemps, le problème est le problème il sur la solution. Et c'est un abisso il y a quoi affronter à nous. Soit affronter à nous, affronter et l'équipe. Mais si vous avez un kara, au tiki à moi là, et ça kara. Vous vivre dans la culpabilité, ça peut aussi affecter vie na yo, musala na yo. Moi, on attend au talaray parce qu'il nous a dit que moi, on n'a pas na bino. Si moi, si nous avons beaucoup là, moi, on a éduqué que moi, on a petite sœur, moi, on a petite sœur, m'a évité que vous êtes le père biologique. Mais dans le moment où tu comme je pense que il est temps d'avouer un mot et assumer les conséquences. Et bien surtout, on a tout rassuré que nous allons vous aider pour que qui mieux côté. Mais au moins, la vie de votre femme est à la hors d'état de nuire. Ils ont un problème tellement. Na lingite bino bo pesa nga raison na soka. Mais na linginde soki vérité bimi, moi c'est nga mambo, nga na pesa bino raison. Soki to bongisi. Mais ce qu'on ekozala mabe, ayebi vérité, ba réalité o e comment. Moi ce qu'on a évité bino n'est-ce que vous êtes coupable nango. Ndenga mabete. Parce que eza foyer ya mutu. Tozala coupable nango. Penzate mais tu accompagner bino tina suka. S'il faut même te mouiller ba mayo na biso pour que to luka solution to luka solution. Mais biso oya na mutuya eza d'abord sauver la vie de votre femme. Ce qui est un problème spirituel dans katia couple na bino. C'est déjà un problème spirituel et que tu as fait un enfant avec la petite soeur de ta femme et puis ta femme a bota maya il y a Mabel et il y a Bassi et c'est-à-dire, c'est à cause de ça que nous, on s'est dit, il faut avouer toute la vérité. Voilà, chers amis téléspectateurs, le temps tout me rappelle que sur le frère Nabicho, tout se retrouve après. Merci. Voilà, nous sommes de retour, chers amis téléspectateurs, pour continuer notre programme Vérité en face, où comme je l'ai dit, cette émission a pour but de réconcilier ma couple, ma ami, ma frère, ma soeur. Et si quand il y a un conflit, c'est pourquoi nous avons fait appel aujourd'hui à M. Andy et Mme Niclette pour que tout le cas réconciliation, il y a couple Nabangu. Madame Niclette, ndenge to sola kinayo ezalaki pour que lelo to solo la likambo yo papa on dit azana on a besoin bo solo la papa on dit maman Niclette yo je vous laisse le temps ya solo papa na kambolo ba na semo pardon non Niclette. Ngai nde na makambo no papa, ngai nde na makambo ba. Na songo pardon pour na se libérer. Ngala ko. Écoute-moi d'abord, pardon. Pardon. Ngala loba non, pardon. Attends, na yebité soki cousine na yo déjà solo na yo comme que no mambo kufa. Cousine na solo na ngelo côté tika ngala loba na senga pardon. Est-ce que on peut permettre ngai? Est-ce qu'on peut permettre? Non, permettre au niyo le bébé le côté ngam na yebi. On a zo vivre. Oh, on a zo vivre na yebi qui au sali 7 ans en souffrance. Là, conscience na yebi qui au sali 7 ans en souffrance ya. Donc maya mabele ebima kaka. Là ngamona yebi. Est-ce que na senga pardon? Pardon. Papa, tika ngala loba. Mais maman, tika ngala loba za kati na ngai ngala na vivre na to kokate na mona pasi. Oui, je sais, mais toi tu quand même, tu quand même nous dit dans le
avant on va te sur la maman était sur la mission. Andy, non c'est au fond la motema nous a place olimbisa ngai. Pour so olimbisa na on a libéré peut-être on a obika la maladie de mille nanga. Nayebi ke tozalaka bien. Tovanda bien na foi na biso. Nde toanda voyager na papi tokoma kobima tokoma kobima na papi nakoma na zema papi. Niclette. C'est là, pardon. Comment la zeme? Sharon, moi, notre zalanaï. Sharon, azala moi la papi. Jésus! Oh, pardon. Nabi, ça clair non. Et ça, et là, on imagine ça, on imagine, on est en réalité. Oh non, c'est là comment on dit pardon, c'est là. Oh, toi ça non pas cher. Bisangai. Eh ben le kosengai. Yo Niclette au bout na papi. Mais attends un peu. Niclette, et ça qui nous quitte les années. Mais quand on dit que parfois et pas possible il y a qui tu dis toi il y a habité. Oh. Mais papi on a yé besoin d'elle. Oh. Oh, où est-ce qu'il doki? Oh, maintenant ça on va la vaine. Maintenant on va la vaine d'ailleurs. Papi on a yo. Fondani. You na papi on donne. Papi elle est mon langage. Papi a l'air mon nanga. Na contraire belle vie à papi. Pardon. Degonanga, sois moi maîtrise. Papi azam poyaté et pas nanga. Sois moi maîtrise s'il vous plaît Degonanga. Moi vraiment moi maîtrise. To solo la kimia. Oh, mais merci. Siko ya boye, au moni to boye ko solana yo ba déterminer so ngaki ko mais au moins problème eza maladie ya moi sina yo. Au moins yo peut expliquer ye eloko yo po sala ya mabe. Eloko na kaya boye. Ata na botra petite naï. Hey, comment on a fou? Comment on a fou? On a manqué dans ma parole en loba. Lequel est le potenaï? Non, qui est bien té. Pas bien alors. Pas bien, lequel est le potenaï? On t'a poussé. So, balé canan. T'es là. Bien, allez, qu'il en a. On met ta tête. Oh. Na wasi ma be. Oh. Yo no me na senga. Yo ni na papi. Yo ni me na senga. Ndako na papi ndako na makoti. Famille na yo. Ndako na makoti. Baki zero. Yo na malediction. Ndako na ngai. Toi tu parles en famille. Papi toi les gars, tu parles de famille. Le moment malade de yo. Quand maman belle qui. Papi. Donc j'ai juste compris que non. Ndako na tata moi tu es je m'en fous. Donc ça on a famille. Ndako na tata moi tu es qui na ngai. Oh. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous vous présentons nos excuses par rapport à moi, des autres Kota Awa. Nous sommes venus ici pas pour assister à Bitumba, nous sommes venus ici pour aider un couple à résoudre et à avouer les secrets, la vérité, pour rendre les captifs. Ni tête,
nous, on était déjà informés de tout, à travers moi, Renate. Nous avons essayé un peu aussi la politique, parce que tout le monde a binomi balé, donc on a le courage, il y a au même moment. Binomi balé, vous êtes dans le mal. Ndako yo bosoto ezali, nzamba ya raté. Donc ndako na nga na obokola mwana mobali na nga na kati. Pe mwana oyo ndani mwana ya leki na nga. Ah tu papa tu. Mais yo po boti na cousin na yo bombe to mais là mobali na yo mwana ya cousin. Ce qui prouve que binomi balé vous a un problème, vous avez qui vivre na apparence mais fond na bino ezaki malamu te, c'était eza bolingo moko ya forme mais fond eza bien te parce que yo pe moi na komiti na 7 ans oui ça m'a la vérité te. Mais je suis là pas pour vous condamner mais je suis là pour vous aider parce que nous voulons la paix et entre bino balé puis yo joie guérison, il y a problème aux amours, c'est pourquoi pour permettre bisoto paix sa conseil na topesa au conseil na bandeko bazala potala yomo otala na conseil goyoka mine sengelo sala pona kobuka oyiba solution to ndenge nini ko memwa likambo. On se retrouve juste après pour toyoka conseil. Merci. Ephésiens chapitre 4 le verset 26. Nous sommes ici dans Vérité en face qui est un haut lieu de la vérité. Et ici, nous savons que nous primons d'abord Dieu. Parce que même toutes les lois ont été faites en calquant sur la parole de Dieu. Masolo Eza Awa, nous nous retrouvons dans un problème Nitia. On peut imaginer un monstre à plusieurs têtes dans cette affaire. Mais je sais que nous allons arriver à aplanir la montagne parce que les a vérité en face. Maintenant, il faudra que dès qu'on a vu un problème, je commencerai d'abord par madame. Je commencerai par madame. Parce que si nous calculons très bien les choses, il y a 2 enfants dans la maison. Mon voisin a 7 ans, mon voisin a 2 ans. Moi, à 7 ans, c'est l'enfant que madame a bâti avec son cousin. Quand vous allez dans les coutumes de Bantou, vous allez trouver que c'est vraiment un problème. Et je comprends pourquoi, même il y a un problème, il y a écoulement. Parce que il y a même dans des tribus que je connais, ici au pays, où ces problèmes-là, ce que Salami, mort d'homme, yak, ce qui est fatal et ce qu'on ne peut pas souhaiter. Ici, d'ailleurs, le problème est à moins amenuisé, mouqué, amoindri, parce que ils ont écoulement, comme je l'ai dit, pour ne pas me répéter. Ailleurs, ce serait peut-être très grave. Maintenant, quand nous allons du côté du mari, tromperie, dans la même maison, avec sa femme, la petite sœur devient encore sa femme. Quand bien même, peut-être j'ai vu le lent de l'homme, namoni pe elan ya mwasi. Bato ya lingala baloba ke muyibi ya lingala ba yiba ete. Or, tous les deux, il faut qu'ils doivent rentrer. Mikitisa, l'humilité précède la gloire. Ils sont en train de rechercher la guérison de la femme. La femme doit s'abaisser à comprendre que je dois confesser le mal que je fais en trompant mon mari pour trouver la guérison. Le mari doit aussi se confesser en sachant que j'ai trompé ma femme dans la même maison et ce n'est pas bien. Et pour que les diables sortent et que la bénédiction s'installe dans la maison, ils sont obligés, chacun, de reconnaître les torts et de demander à Dieu le pardon et la délivrance. Je pense que je peux m'arrêter à ce niveau-là. Merci beaucoup.
Merci cordon na parole opesinga na pokwa lelo. Pe merci na baoyo bazolanda biso. Nzambe abatela bango. Apesa bango pe mayele ya ntango nyonso banda kotalaka biso. Mama ezali ngambo. Problème na yo namoni ke ntango oyoki ya mobali. Oyoki pasi obandi kotomboka obandi koswana. Mais ntango yo oyaki awa obandaki kolela mpona mabe oyo osali osenga pardon. Mais ntango nyonso wana na 7 ans pourquoi pas que obandaki ko raisonner te ke nasalaki lisumu moko songolo pakala mwana oyo aza na kati ya ndako oyo aza mwana bato ya cousin na ngai mpona nini oraisonnaki yango te omoni mpe baconséquence ebandi koyela yo na nzoto olobi natamboli bisika nyonso nazwi solution te. Mais il fallait ozonga penza esika yo ozwaki mwana wana. Oboyi kozonga ko reconnaître ke naza na mwana moko boye o nga na memi libanda na kotisi ye na kati ya ndako mwana ngo pe ya nani ya ndeko na yo cousin na yo. Lisumu munene oto osali. Mais lelo yo oyoki ya mobali obandi kotomboka. Okotomboka te bino mibale. Oyo asali koto oyo asali koto. Na leki na yo pe aye komi kotisa na poto. Malamu atake yo zala libanda ya zala libanda poto na ye pe akoti na kati ya poto na mobali pe ami kotisi lisusu na poto ifale azala libanda ya likambo yo nde muto omemi malheur na kati ya ndako wana parce que mwana za ya muto mususu okay kokaba na muto wana poani nzambe tala mukili na mibali bosalelaka biso mabe biso mpe basi mabe penza yo penza mpe marge oyebi te ke mwana azovivre na kati ya ndako na nga aza mwana cousin ya mwasi na ngai mais ozoyeba ke mwana aza mwana na nga omoni mpe leki ya mwasi aye na kati ya ndako na yo obandi kotika mwasi na yo okoti na leki ya mwasi to banda obanga kozwa baleki na biso koya na bango na bandako ou bien to lakisaka bino bandeko na biso te ya basi est-ce que ezalaka siko tango pe yo yoki ya mwasi otelemi okomi gangi mais bino nyonso bozaka bato mabe bosali mabe makasi kati na bino libala na bino ekopambola mate na yo okozala na esengo na kati ya libala te po oza na eloko moko kati na yo ezotungisa yo na ye mpe mobali ndenge atomboki wana atomboki mpe pamba ifaleke bino nyonso bozonga na makolo na nzambe bozonga mpenza bosenga na bapardon soki bokokontinue bobandi kokontinue na nzela moko ya malamu leki mpe nayebi te mwana oyo aza na ndako mpenza mwana ya malamu aza nde mwana ya leki na yo siko oyo ya libanda wana ya cousin na yo suka na yo ezani. Merci. Merci Cordon pour la parole. Na lingi na solana maman na biso Niclette koyebisaye 1 Pierre chapitre 3 les versets 10 à 11 et lobi na biso boye. Moto alingi vi na ye pe alinga mona mikolo na ye na se ya moi kozala kitoko to malamu to koumela esenge na ye aye kolisa monoko na ye to akebisa monoko ye na lokuta to pe na kokosa. Pona nini Bible lobi bongo c'est parce que soki muto aye kolisi monoko na ye te to aye kolisi vi na ye te imposer vini na kati ya vérité te atiki vini na kati ya lokuta diable akomisa mo esika na kofanda olimbisanga na becho libaku auteur ya débit ya ba réalité nyonso eza yo ofongola ki porte parce que si on a calculé même ba âge cela veut dire moi na yo oyo oboti na kuza na 7 ans mais moi na oboti na mbali na za 2 ans na lobite ki ya yo za munene ya yeza mukie mais na ngina yebiso boye 7 ans nyonso ozwi yango to pe construire yango na kati ya lokuta o munoko na esali pe vino efandisa na kati na ngo. Mais na diable pona
il a base ensemble tellement base ensemble était raison pour laquelle il jouer sous Genaï a utilisé quand même les bêtises mais n'andela mobile non parce que le comment que zo le kilanga na kati na bino yo moko ndengo fana habiter na habiter ko raisonner ngote mais et le comment zo le kilanga na zo kanisa na kati na bino ni tout ni ba question boy mama nanga alobi ndenge nini mobile na yo abotisi leki na yo yo po boti na cousin mais yo na bwana mona te il faut réfléchir ma casse sur ces points parce que diable souci na ezalaka ba oyo ba partenir pa na ebatika na libela raison pour laquelle a imposaka na batu lukuta oeza image na yemoko c'est autant au comprendre que makambo on a bandé ko sala parce que na ndaki on a débit na yo na tali na titine na yo je m'y entendais même pas na suka ozala na résistance moko liboso ya réalité moi c'est présenté katino parce que yo ozala na kati mabe et débit ya mabe zo banda pa na yo oza porte d'entrée ya mabe moko zo kotana za foyer na yo j'ai l'habitude de dire aux gens moi si azaka mokambi ya ndako to ya foyer ta ba lobela ndako ba mona directement moi si c'est le mobala zo ka ko coordonner et si ka oyesenga bo mbala bi ça va to sala boy mais moi si ndao diriger et ce que c'est ba condamner lisanga ba obate que lisanga o eza lisanga mabe ba lobake mokambi na ngonda za mabe ça veut dire ba lobela moi si comprendre directement que le quoi moi so kweyo sali mabe accepte ça ndima yango vraiment na kata mutema na yo parce que tango reconnaître ndimi ki na sali mabe na banda ki debi na nga mabe ndewa ko luka sko kinya parce que force na yo to pe force ya bolingo ezata un problème et baluki réconciliation baluki ndenge ni kimi kokokota parce que paix eza place au molimo santo ya ko fanda absence ya molimo mosanto ndewa pi diable yaka ko dondwa nzamba peso makasi apeso mutema atana nzela conseil nanga o comprendre ko wana part ya bêtise moko et nzamba na posa restaurer. Merci beaucoup. C'est bon? On y va. Bomba bomba ngai oza papa na za mwana oye biango malamu. Hey, maman, oza bien? Sotolobi na koyoka otindi na kotosa Yesu ngana ingaka yo papa ngana sala ya yo ye S'il te plaît, l'heure. On prend la pause. lelo nakopeki marché na biloko kitoko lelo vraimen nzambe aza koteka bien eloko ezali lelo tobima maboko pamba te lokwa alobi lobi ebiki ngai na bimene eloko sambela ngai Tiens le boni. Luka mon cher. Maman boni, boni. papa na ngai tosepeli komona yo tosepeli lelo kutu depuis ntongo azalaka koyemba likambo ya ngolu anga kutu naotala ye nazoseka kaka Moussala d'abord, c'est bien. Moussala ezokende Madame Malembe nango papa. Voilà, ça. Vaccin pilipili, faut vaccin pilipili, vaccin pilipili. omona baaffiche partout bazotiaka mpenza baaffiche mpo na stade atuka tokoya bakashoke ngai nakoya plus tard 6 heures tokoyanamoni bien te naolala Artiste obeta na grand libulu. papa tokoya biso nyonso babanga nyonso tooteka tokoya mpenza merci mingi Pasta ata mwa kapela. Prochainement. Avant goût ata ya muke kaka. papa salela biso mwa kapele Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Je l'ai dit ici, que Oeza au lieu et à vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vérité qu'on peut s'absorber. Et la plus grande vérité, c'est la parole de Dieu. C'est de ça d'ailleurs que ce verset parle.
J'ai aimé le calme par lequel notre frère avait commencé son propos. D'ailleurs, moi, c'est parce que Cordon a coordonné ma parole na bango, mais apparemment, ça allait très bien en réfléchissant. C'est que notre frère voulait avouer parce que na koya na ye, on dira mon egnet ba fundiye. Avouer ma ya sala parce que il est sorti avec petite sœur et à madame et puis baboti na ye. Tant Cordon a tché bango na moi distance a coordonné de la femme a yoloba avant. Alors mon frère, nous devons reconnaître que Mabé perduraka tant que biso moko to tikeli yango espace et to se familiariser nango, to bali yango, to fandisi yango. Or le mal ne peut pas être notre partage. C'est le bien. So tali même na lobanzambe ba loba que Dieu a tiré deux chemins. Le chemin à mal, le chemin à bien. Mais nzambe yemoka lobi choisit le bien. Et le bien, c'est la vie. Le mal, c'est la mort. Apaisez-vous. Apaisez-vous parce que ici, au moins, on va vous aider ou on vous a aidé à comprendre que le mal ne peut pas rester toujours triomphant. Ne vois pas le mal, il y a moi, c'est comme ils sont plus criants. Ils sont plus licolo que yayo. Vous avez tous fait un mal. Chacun de son côté. Et ici, il faut que chacun de son côté à accepter, à quitter, à s'humilier, à senga pardon, à l'ouka délivrance. Prenez votre mal en patience. Lavez la maison pour que la maison devienne propre, que la vie ait régné dedans. Dieu a régné dans Kati. Merci beaucoup. Merci Cordon pour la parole Lisusu. Mon frère, naimina sola nayo lokola yondoza responsable. Dès le début déjà nayoki tomba présenter ki yo zemi koyebiso ki nazana zemi nayo. C'est comme si on de motiva ki yo na sens ya responsabilité aux anango kolbaki na ndimi to fan ensemble ndebo fan ensemble parce que zemi zalaki. Deuxièmement, moi c'est aboti banda bota kino lelo azo souffrir na kati ya maladie moko oyo bango moko bazolo bango tope bino mo boyebi yango malamu. Do yo lokola mobalo zaki pe na souci wana. Ndenge ni mwasi nanga kobika, ndenge na kosala mwasi nanga bika. Mais bosali na makasi na bino moko esimbité. Mais na ngina sunga na verset biblique oyo 1 Pierre chapitre 3 le verset 12 et lobini misu na nzambe ezalaka likolo ya bayenge beni oyo tobengi bango bagiste to mpe litoi na ye eyokaka losambo kaka ya baoyo baza bayenge beni. Kasi na suka Bible sukisi koloba boye nzamba telemelaka bato babikaka na kati ya mabe. Jaso babi nzamba komi contre mutu, cela veut dire ye moko lokwa mokeli a livré ce mutu na kati ya bêtise to buzobo ye moko a mikotisaki. Comprendre directement que moi si nous avons qui livré yo moko o mikotisi nango o fandi na kati ya problème wana na ebite ndenge ni yo moko ozo raisonner soki na bina tala pinza foyer na yo malamu to na tala bino malamu na mona na kati na bino lokwa wenze o mutu nyonso na facilité sans pe sambonga zui pe mesa na ya fandi mutu azana facilité sans asengelo kwa koti na wenja so mba sali salité na ya bimakei parce que ndako ekomi salité. Mutu wana makoki ya kokombola ndako ezaka mobali. Donc à comprendre que mokumba pa moi c'est aussi mbali sous-souté. Na ni obimano na kati habitude na yo parce que un jour Yesu akutana kina mwasi moko bien ki femme samaritaine. Ayebisi femme samaritaine soki otikalika na posa o ya mai. Olobi o continuer komela mai posa mai ekosila ka ote. Mais soki nga na pesio mai yo nga na zanango. Et si ça n'a pas sa maille, pe o tika la souko a reposate o keluka maille. Or l'eau c'est la vie.
L'eau représente, et c'est l'image de l'Éternel. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et le lobeza qui interprété l'Angela Maï. Comprends directement le quoi Mobali. Et c'est là qui n'a yesu ko yebisa mwasi wana bima na kati habitude ya kozwa oyo kobongo la vino pour na libela. Ces problèmes et c'est ngaka eloko moko et c'est nga conscience na bino. Kobota na de kwa mwasi na yo la chose ya facilité comment on monte lokola au monde le moment muki osala ki comprend directement que osali passe na famille bato. Même na ndela ba boti na yeba mona ke ozui wana so liboso ozui su ya mibale osakane libango to benga ngobongo. Obimi nani na yo moko loko ape pour to na sens sa responsabilité za nango bimi nani o monto mi kotisi na kata bêtise moko o esengeli o saila ki sans sa responsabilité no wana yo loba esengeli na ngana kitsa mukumbo na memi afin que na zonge la sens na nga normal parce que diable o dondo kati na bino o boya o linga na confirmer lo kwa musanza diable o dondo na yebite na yo moko na misala na mamuso sala est-ce que marche là bien je ne sais même pas. Parce que tant que potopoto ezali et toucher ma couche nyonso. Serait toucher couche à 100 ans moi sinon yo ko toucher ta couche à musala. Je sais pas. Non souhaité en répéter mais dans le lobby là on mit tout. Ce qu'on comprend c'est que même sous malade au moins sous zobela. Entre autres, yo penesi comme sous offrande dans le lobby abika ta ko bika. Mais pas bika et senga yo le quoi mbalo soutenir. Pas bika et senga yo fongola mutema na o yebise ndo lobaki na ebandelike na sora na ye na senge bolimbiso o lobaki na limbisi mwasi na ngape na sala ki mabe ngape ye pa limbisa ngato luka kimia poto luka nzamba fanda na kata foi na biso to kabulote to apena poso kabulote mais plutôt to ngato yebisa yo o milengela pona problème aux ans na ngoto pe ko ya lobby parce que o e comme biso lelo e luka e pesa biso mayele pona o e ko ya lobby. Soki o elio lelo okoki ko simba ngote o ekoya lobe ezala makasi et luke ko isayo. Merci beaucoup. Ephésiens chapitre 4 le verset 26. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Mon frère, merci beaucoup d'abord pour la humilité nayo parce que koyoka makaba boye mutu soir olingane ovanda ce soir parce que c'est dit et au servir nani mais kota la disponibilité à cœur nayo pour que disposition à cœur no plutôt pour que Olanda Likambo Otina Souka, nous te disons merci. Mais na yomoko nengo fandi personnellement et le roni nezelo na mutu ya liboso par rapport à ba tout makamutu nenge leki awa. Na perdre pena moi makasi ya ki mwana mobali na minute donc nazo ko se sentir ngatema asa mwasi nalinga ki makasi mais na kati ya ba problème oyo ngape na sape fautif. Mais où est ça, c'est quoi passé? Où y a eu, à ce que mina moto les bandes mais propre son naï, donc makila naï. Pendant que yo pour botina petite sœur naï. Oui, moi na botina petite sœur naï. À sa sœur mangate. Aux années makila mako toi même famille. Nous avons droit au botana été parce que non, na le que na za fautif. OK. Mais où est fallait nga passi ya makasi ndeko ngande. En fait, vous cherchez à atténuer chacun de vous. Nous avons voulu faire les choses comme ça pour tout gâteau solo là.
Ndengolanga biso watu yara opanza mabala batute. La réalité, les autres talisa biso qui libèrent la bino ils ont un sens sous terre où exister. Ça c'est la réalité. Que yo botina moi na leki ya botina cousin tout ça. Ça c'est la réalité mais l'amour supporte tout. L'amour esquisse tout. L'amour croit en tout. Cela dépendra d'Abino. Mais où est-ce qui est important pour la mission vérité en face? Et c'est là qui pour la libérer Bino n'a pas vérité. Parce qu'on dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, vous êtes affranchis. Aujourd'hui, votre femme est affranchie. Et ceux qui délivrent, c'est voyez le terrain où écoutez déjà confession sur Salam. Mais cette partie-là, il y a relation à Bino. Cela dépendra. Il y a un thème à Bino. Nous sommes bien disposés à vous assister pour que Oyo, pour ça, mais nous ne prenons pas la décision à votre place parce que nous, on sait que l'amour esquisse tout. Pardon, comme si vous dites que vous avez biso. Moi, vraiment, avec une relation avec la fille, bon, la ministre n'a habité. Nous allons continuer. Non, non, tu benga qui yo pour toza pour ça tous na besoin boyer la vérité bino baye parce que vous avez fait un mensonge bino mi balé. Et on te poser aux questions oyo obota na. On a ngina lo banane ko to yo kinga te OK na kam susu. Donc on a comme si yo apparemment comme si ozo ko s'appuyer trop mis côté à moi si comme si oza pourrier. Té naza ni pourrier ni pour yo. On a na ko senga pe ka sincère. Kaka ne bolingi bobi que ça est vérité en force. Bolingo na moi sinon qui pango souté. Mais on a non senga pendant 7 ans. Moi, mais à moi, j'ai beaucoup dépensé. Je fait sacrifier pour moi. Oh, c'est le plus important. Na évité. Papi wana aliambo na na idée. Donc aliambo na idée, na idée juste na moi oh je pense que ça moi na mais oh tiens moi na papi. Pour que na menace ce qui est à moi qui bonne ko a des dommages nga. Parce que na doit réclamer pour moi cité. Nous avons bien vu moi na tête, mais j'ai beaucoup dépensé et pas ya moi na on a obi moi na ko bota mam na ba maladie na mambo belé na ko kota même école maternelle et fait un bon belé donc na perdre na rano so boy déception moi na yangaté tout ça et vélo facile c'est pas facile tout en gérant aussi ce que vous avez fait au bota na qui a moi c'est Voilà, chers amis et téléspectateurs, je pense que nous avons tout ce qu'il y a au solo là, d'ailleurs à caméra, vous allez mieux parce que le débat monsieur vous déranger peut-être tant toujours dans la vérité mais nous voulons juste vous aider, c'était ça notre but et nous sommes là à continuer cette démarche. Merci à Badounos Boutali Bisso, merci l'équipe Nabissou Conseil, merci à l'équipe technique, merci et puis à Maître Danilo. Tout le monde à une prochaine fois. Bye. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ezo ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère de la santé c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et puis ko komama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon,
on peut associer pe gel douche pour le traitement ya ba bouton et puis qu'on réparer le poisson na yo. Tout ça na dilsi cheveux pour saler lango huile nango na shampoing nango pour le traitement ya ba cheveux abîmés, ba cheveux o et baby, ba cheveux colorés, ezali ko botisa suki noki et puis ezali ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tout ça pe na parfum na biso o to sali à base ya ba nzete na biso ya Congo. Spécificité nango ezali ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicament tozali na méamycine sirop comprimé ou ezali kisi na biso ya ba mib ba levure eza anti-poison ezali ko traiter ba problème nyonso ya libumu. Tozali na kisi na biso diazostimile ou ezali ko traiter ba différentes formes ya impuissance sexuelle, totangi éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque ya libido, azoospermie. Tozali na kisi na biso zingenalis supo na comprimé ou ezali ko traiter ba différentes formes ya hémorroïdes interne na externe, ezali ko régulariser pe cycle ya ba maman. Tozali na kisi na biso sensifos ou ezali kisi ya malaria présenté sous forme ya sirop na comprimé. Tozali na kisi na biso méamycine crème ou ezali ko traiter ba différentes formes ya maladie ou ya ploposo, ba mycose ou esalaka na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata epai ya bana na maladie mosusu ya loposo. Tozali na Diazolex oyo ezali ko traiter ba différentes douleurs climatismales, ba douleurs ya mokongo, paiement, ba allergie au pollen. Ezali pomade oyo tongoli kombo ya papa na biso tondeli diazolo. Tozali na méamycine crème ndenge na tamaki. Tozali na allium oyo ezali kisi na biso ya tension, ezali ko traiter hypertension. Tozali na borex oyo ezali kobomisa système ya bapapa, ezali kokomisa yango molai mpe monene. Tozali na menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kisi na biso ya diabète et puis tozali na anti-poison na biso oyo ezali ko neutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye.